très heureux, chers internautes partout dans le monde. Bozo Landabiso. Na émission na bino bolingaka émission Tolobela yango, Tolobela kaka makambo etali. Pourquoi makambo etali ngai, makambo etali yo, makambo etali biso surtout toza bana ya école moko, école na biso kombo nango République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir ya manakati ya plateau na ngai isusu moko ya ba père spirituel, moko ya ba médecin tradi modèle, moko ya ba professeur spirituel sifona lobango na kombo ya maître Ngunza Chris ya utibongo en direct de Congo. Lelo to yambe na plateau na biso aye ko pesa biso makambo azanango pe aye ko loba makambo Italie, makambo Italie ye, makambo Italie nga, makambo Italie biso. Merci na caméra ya Christian Soumaël, merci na réalisation du sous ya yemo comme beaucoup très Christian Soumaël, mon ami privé, mon CG Tony Issa ana moni bongo, AC Kalombo balubongo, Miss Beaufort. Donc dimanche aux finale, c'est-à-dire bana membre tout partout pour Rosalane pour na biso na kata binga mon papa Miss Beaufort dimanche eza finale nango ana moni bongo 5 Dan Kazamba. Donc les autres za na kata binga mon papa na ya bongo invité na ngai. Bonjour maître Ngunza. Bonjour papa journaliste. En tout cas bienvenue na émission na biso. Merci. Émission na biso kombo nango émission Tolobela yango. Les autres ya na plateau. Les téléspectateurs pourquoi maître Ngunza professeur. Merci beaucoup. Na pesi mbote na bande konyoso o bazotala biso na mboka libanda ya mboka tunyoso bazui chance ya kolanda biso na émission oyo. Bon Ngunza professeur naza awa liboso na bino pona ko expliquer bino ya liboso ezali nazali monsieur l'abbé tiende ba moninga na latiela mba oyo koloba vraiment nazali docteur métaphysique. Nazo traité batuna mosuni pe na molimo. Alors partout muto azali na mokili o nyonso azana posé ya lobi koto azana problème akozwa solution na nzela ngai soki a contacter ngai. Bon ya liboso na ye ko expliquer bande nyonso ya ba africain, culture africain, mystère africain. Hein? Ngai naza na descendance ya batu o bazalaki kala basalaki ba histoire na Afrique. Bon donc muno mu Congo mukele muno ke vwandaka na luozi na bwala ya mwanda nchemi. Na yeko loba nini o ezali kisi liboso ya batu nyonso bazolanda biso. Faut la caméra. Donc o ezali kisi yango na yeko lobela awa ya liboso mutu nyonso oyo azana posa ya guérison na ba problème physique et spirituel lokola mutu azana ba difficulté ya kobota soki ozali banda ya mboka partout ozali ozana difficulté ya kozala nanga ensemble okoki kozwa solution même na musika mutu nyonso oyo asalaka azaka na posa ya promotion na musala azwana nu promotion te muto ope nyonso balongola ye na musala azana posa musala ezongela ye akozwa solution awa na nzela na ngai Ngunza professeur mutu oyo pe a comprendre nanu mystère te azana posa ko comprendre mystère même azana problème te alinga yeba nini oyo ezalaka kisi nini oyo mutu akoki kosala po azwa kisi mususu pe aluka mais amona te azwa solution te soki au contacter Ngunza professeur même na ba question naza professeur ezaka raté mutu nyonso aluka abenga po na saela ye quelque chose mutu mususu pona koluka koyeba kaka religion nyonso oyo yo osalelaka même bato yo bazalaka ya le créateur hein religion nyonso saelaka soko za po so découvrir réalité na ngoso ko bengi Ngunza professeur na ko orienter yo religion na yo ba réalité o eza caché kuna pona kozwa solution nango. Très bien les professeurs Ngunza, je pense que ba téléspectateurs surtout ba cher internet surtout bozola na biso na bokebi to esa bino émission na biso ta émission Tolobela yango tolobela makambo Italie lelo omoni professeur Ngunza Chris auti en direct de Congo pona ko passer l'émission pona ko pesa bino masolo ya memele bino. Ok,
professeur Ngunza Tomonio Lati Sultani ba mayaka ba rouge dingito yeba pourquoi Sultani noir mayaka ya rouge. Alors Sultani ya mwindu mayaka ya rouge ezali kolakisa ete nazali nganga ya kisi ya solo. Nganga ya kisi ya solo oyo mutu nyonso oyo akozala na posa ya kozwa guérison na nzela na ngai akozwa lobiko. Batu misusu baza kotungisama na ba problème. Est-ce que pardon maître Ngunza. Moi tangolo bat ba Holanda biso bat bazebili ba Holanda biso. Sikoyo est-ce que ba ozala bateau de Jesus sala makamone simba pe. Batu ebele oyo ba ko pesa ba témoignage baza vraiment guéri et puis baza satisfait na ba problème nyonso lokola ba porte-monnaie oyo batu bazolela partout porte-monnaie magique ya ono naza na posa ya porte-monnaie magique awa vraiment solution eza facile partout aux gens dans le monde. Donc bateau sous baza desi qui a contacté quelque part azwa ki solution te ba essayer ko contacter ngai naza a pona ko pesa solution na bateau nyonso baza desi na mystère et puis nazo pesa kaka solution te na bato baza malade na ba oyo baza ke aza mystérieux mazo comprendre mystère bien te. Donc azana nguya ko contacter ngai pona ko initier yé ko baxila yé quelque chose étant que Ngunza professeur très bien. Je pense que maintenant c'est bon là biso tout tika na stationnement côté ya bateau yo bazo loka guérison. Bon na kata Kinshasa to ba maladie comme belé izana bato ba bela ba diabète izana bato ba bela ba cancer izana bato bazo bela ba mbasu mais sikoyo est-ce que ça na ndeko mongo bo izana besoin ya guérison tant sur na passe à diabète ou passe à cancer ou passe à mbasu ou passe mo quelqu'un. Est-ce que vous êtes prêt à ça les nanzete kutu likambote po munu mutabwala biso za ramboka biso ba kolonzete. Donc nanzete maladie nyonso ezo la guérir. Donc le lenge maladie nyonso ezo la guérir nanzete maladie nyonso ezo la guérir na molimo. Ba solution o ya ba lolenge belé na mo sunipe na molimo bazozwa solution. Neti muto nyonso aza na difficulté ya mobali akima ye bakanga mobali na ye na kisi quelque part. Mobile akenda kokota ki deuxième bureau akenda pas deuxième bureau akenda kokota libala mususu akima sundola ina bana soka contactenga mobile akozonga mutu nyonso oyo azana posa ya mwasi wana zotungisa ye soka contactenga yi na mystère mwasi wana kokoma fanatique na ye. Donc awa ezali mutu nyonso azana problème na ye azo apporter solution na quel que soit problème ozana ngo. Bon sikoyo tango zo loba boye yo ozo travailler aussi faut na keno direct ozo travailler pour na nzambe de ozo travailler pour na satana ozana côté ni. Alors eloko moko o mokili eyebiti différence oyo nakoka ko expliquer ngo batu lelo tozaka kana des sortes ya kolobelela mais oyo bino bobengaka nzambe na oyo bozobenga satana ezaka mutu moko kombango eza le créateur bikamwisi oyo esalamaka awa yango bikamwisi oyo esalamaka pongana yo lelo tozala na mokili. Donc bakombo kaka kati na mokili ebalukisi bino. Mais comment eko se faire passer que satana na nzambe bazala eloko moko ndenge lobi wana mon miracle ezaka eloko moko mona miracle est différent. Miracle, on a des miracles. Miracle, Satan appelle la peau. Il y a Satan pour tricher en Zambie. Miracle, les agaga moko wana. Miracle. Miracle, les agaga ya les créateurs. Les créateurs, eux, ils ont ina yoto monate. Yango ils ont mystère. Mystère, ils ont caché. Donc, tant que banda goloba la boye na boye, zaka na mokili nde batu na batu babongisi na ndenge na bango. Aussi autant on zolo la biso na botan neto wa ke batu sbo ke lifelo yezala wapi. Alors, wana eza sikoyo sima ya liwa lokola mutu nyonso ayebi te esika tokendaka nde sikoyo mutu azo comprendre te makambo sans ya mystère o nazo expliquer sikoyo nalobi bien mystère eza caché. Mystère est caché, il faut fungola biloko na mystère est caché. Bino bat oyo ya nzambe pe soki bolandi bien ndeye bolobaka boza bato nzambe bozalaka na ba ministère, ba mystère. Alors toujours est caché. Alors ce qu'on continue à mozindo ndeti biso bato to découvrir to comprendre que non ezakaka les créateurs mvangi
vangi ntoto azolo mutu moko asalaki likolo na mabele ye wana le créateur yango ndi otravaillera mpona ye les créateurs donc les créateurs oyo biso tozobenga diable. Bon, c'est quoi très bien professeur Ngunza Chris. En tout cas, téléspectateur Hollanda, ça fait combien de temps depuis que tu as musala où il y a spiritualité tant que maître métaphysique. Bon, ils ont depuis nécessité pour nos descendants et histoire africaine. On a habité Batumusu sous les lots, comment ko sali la religion ya bapaya net oyo ezali ya mindele ba okakao ba certes bon nyonso euta na Afrique soki otali mystère na Afrique religion moko oyo et respectaka to bukoko moko oyo eza respecté na Afrique ti lelo eza na Égypte alors na Égypte bisika bikamwisi esalamaka oyo lelo bakoma kobenga roi pharaon bazulakisa bino ye na monument kaza mundele roi pharaon azalaki mundele te azalaki mwindo kombo na ye pe azalaki roi pharaon te kombo na ye za Toutankhamon. Pardon. Maître Ngunza moi bato Hollanda biso oui tout ça des fois bato belé partout dans le monde Hollanda biso ba makambo lo ba est-ce que ça vérifiable ou makambo ça vérifiable naza Ngunza professeur mutu nyonso akolanda émission oyo nazosenga te mutu azala na ba problème kaka po contacter ngai mutu nyonso azala na posa ya ko comprendre sens ya mystère to sens ya religion oyo asala ka to alandaka to asambelaka numéro la ngai ezali 085 20 34 862 naza appel normal na WhatsApp na numéro wana même ozaka na posa ya ko questionner nga naza libre pour na ko répondre na ba question. D'accord, toutes les questions réponses. Bon, maître Ngunza, professeur, maître métaphysique, maître Nazaranan. Bon, ngai nazana maître T, mais nazana maître T, naza sikoyo héritier, naza héritier ya mystère, ya famille na yo. Héritier ya mystère africain. Bon, entre papa na maman, nani yazaki na mystère wana oyo tikala nango. Mystère oyo tikala nango biso pa na biso ezalaki partout. Koko na biso kaka ngando ya luozi wana. Okaka ono kroko luozi oyo ekota na ba histoire na classe. Ngando wana ndo la batu. La descendance ya famille na ngai. D'accord. Ngando wana zaki na luozi wana. Ngando wana ndo milato à l'époque ezaki koko na bino ngando bimabongo. Descendance ya famille na biso koko na biso ngaza descendance ya makambo wana. Nazana sorcellerie libre. D'ailleurs, nous, on a une sorcellerie libre. Bon, il y a combien de personnes? Bon, on a une sorte de sorcellerie où il y a des avions, les bateaux, des sortes de kindoki nazanango, et ça y a kosunga, y a démontrer, y a évoluer. Bon, net na koboma batu je suis un bon mystérieux donc ceux qui makila ezala ka makila mais bato nyonso bazolanda pardon ceux qui makila ezala ka makila docteur kinika na domaine na makila sur na makila so pesi da combien de makila. Bon, wana vraiment pour na banda ko expliquer yango awa depuis enfance c'est un peu difficile bato nyonso bazolanda ngai kisi oyo ngai nazo pesa batu to nazo salisela batu eza ya kosunga mutu moko te oyo akoluka ko contacter nga na website eboma mutu pozwa solution. C'est ça et là nalingaki yango moni bato ba Hollanda biso sikoyo o parfois bako ko contacter yo tango zolo bako pesa porte-monnaie magique ozwa mobile yo zongisa mutu mobile na kima avec quelles conditions? Conditions exactes. Premièrement kondima ya mutu ekobikisa ye o nyonso aza na posa ya eloko awa ezali lokola isika baboti bazali soki mwana asengi lipa babopesa zalaka bongo yaka na demaki te o yaka na detija limite moto nyonso azali banda moto nyonso azali banda ya mboka bakosenga detija limite ndenge ni yosengani. Bon eloko oyo ya koyebisa mutu asala eza propos ya problème azanango mutu mususu soki alinga kangisa mwasi website te gano ndo lingo kangisa mwasi kende na alimentation lia mais là pour moi si wana kanga mate donc mutu a un problème na ye nde
koyebisa ye ba condition o ezosenga à propos ya problème na ye ba condition eza facile hein mutu mususu ba koyebisa yo ke non ndenge eza boza na posa ya mwasi wana bon kota na kati ya toilette belela kombo na yembala misatu songisa bo sala boye komona réalité nango wana eza kaka explication pour batu bazolanda mais mutu na mutu aza na problème na ye degré ya problème na ye nde place oyo ba ko pesela ye solution. Très bien, maître Ngunza, professeur, maître métaphysique. Je pense que les téléspectateurs de cette émission, tout le Bélango, de tout le bagage, tout le bagage, Tali. Les autres, ça a plaisir. Soit c'est un Yamba, mon corps est maître spirituel. Na kati émission na biso o alingi apesa basango ya musala na ya salaka ba propos teni eza ko engager kaka à son notaire. Cette émission va faire plaisir à Brustaline Mwamba, Rachel Reina Kata Londres. Émission ça la plaisir bon a Fallon Moussa on est là Moussa na wiki na minute bo kama makambo mettre zoloba. Émission ça la plaisir bongo na Chico Alcatel Semeli Motema ya Clarisse Makasila, maître Christian Musombe sans oublier na bosani bongo le vieux Alain Tungupio mo konza ba conteneur na kata Houston ya Jarenesito. Kwenda Yesu kwenda depuis Yesu akenda mutamala mazalaka te. Maître Ngunza, professeur. Beaucoup de téléspectateurs ba olanda biso na menti oyo balingi bayiba. Est-ce que ça va pe ki sabale? Bon, eloko oyo na ko basé nango donc na mystère na siéger makasi na football. Na mystère na siéger makasi na football, na football vraiment naza grave. Ça grave. Na football naza grave. Est-ce que na toute question? Oui. Oui, bi comme moi ben mort. Bon, kombo wana eza kombo oyo et sona na mokili. Eza kombo oyo et sona na mokili na koyi ko boya ngote mutu nyoso ayebi yango. Eza kombo oyo mutu nyoso ayoka yango. Bon, kombo wana na yoka. Bon, yoka yango. Oui, qui passe à danger makambo travailler à match. Bon, na tant oyo ngai na simba ba équipe oyo ya Congo Central lokola Elima Veti ya Matadi na Elima ya Matadi na simba bango na batan oyo na simba bango na tikala komona jamais que naza na défaite. Ah bon? Oui. Donc équipe longwe Kinshasa pour na ya ba Congo. Ba Mazembe Epola après ba 2 ans Epola raté Epola na stade ya Matadi soko bengi ba Matadien ozana relation ba Matadien otuni mutuna so yebi histoire wana. Donc l'homme de la match ça qui aime aussi non na ko yuko banda ko expliquer parfois mutu mususu akozana na badoti oyo eza important nazo bandela koloba mutu nyonso oyo azana ba difficulté ba sérieux problème etali spiritualité oluka ki déjà parfois et pas ya mutu boye lokola ngandenge nazo expliquer ki ozwa ki guérison te ozwa ki solution te resserrer encore komeka ko contacter ngai na numéro oyo ezali 085 donc plus 243 25 20 34 862 zana WhatsApp na appel normal soko bengi ngai na zer giganté ya pesa ngai zongsa boye non mais osenga quand même bongo na senga gambongo te ngai na sala premièrement musala soki na silisi ko sala musala o trouver guérison ou solution na ba problème na yo na nyonso o ko remercier nga pona na fartir te musala o milimo basala ngo milimo bazana bomengo musolo pe wolo banda ko za ya bango mutu moko azana eloko apesa milimo ezate donc yo ko mona ke na remercier maître Ngunza professeur ndenga sali asungi ngai bouteille ya coca na ko senga merci mkopa mungu na ko senga merci ngai te na salaka yango nazaka kana nguya ya kosangisa mutu na bomoi na bawei pona ko porter solution na yo zela nando ozana nguya ya kosangisa mutu na bawei yo evoka milima bato bakufa donc nyonso oyo et pesaka force eza na instral c'est voilà la peine à cimetière nyonso pesaka force eza na instral makambo nyonso o mususu akoloba ezate ya koloba te po bato mususu babanga to muto non te tofungola biloko moni bato bala nso aza beso ba vérité mususu professeur Ngunza je pense que au beti likambo ya football ya équipe mais siko bato wata na biso bayeba na ba musicien congolais ba musicien congolais oyo kaka ba musicien mboka na biso ba Wera ba JB ba Ferré ba Fali ba Kofelomide ba Zebele ba Fabrigas ba Bina Philippe Milelo soko vandi vraiment na tant que maître spirituel taliobi
na bango te mutalaki na spiritualité za oyo okotanga net nani non na dévoiler secret ya mutu te na esika oyo mutu na mutu ayebi dimension ya mystère ya secret na ye na ba téléspectateur bayebi ke ngande ndazalaka makasi wana ngana ko dévoiler secret ya mutu te mais est-ce que vous avez chance ya visite ba artiste congolais ba yolukao pona ba makam non nazala franc na yebi musicien moko te oyo afuka mais au travail pona monter nazala na musicien moko. OK, tout sur deuxième question tant on va na ba Congo et moto na Kinshasa on a beaucoup ba hommes de Dieu ba pasteur ebélé ba to travailler belé ba pasteur ebélé ba za ba combo ba pasteur belé tant on va ndaka pasteur ni mona ke pasteur va travailler na magie bon ba pasteur souvent baza batu oyo basaela kombo oyo bino bozolo belawana mais na nguyaka ya le créateur ebele oyo biso tozana makambo to pesa bango ke azana makambo oyo ya biso donc tango aye liboso na bino zo sentir ke nguye zali alors ko lo baba kombo ya batu na télévision boye eza malamu te mais bazebele oyo bazali na nguya na biso. Bon tozongi susu côté ya ba chantre chrétien ba chantre chrétien tout le monde a rebellé ba pasteur Moïse Mbiye ba rebellé ba chantre rebellé ba Franck Moulaja ba frère Atom c'est pas bien rebellé ce qu'on vend en tant que maître spirituel au tali mutuni yo mona ke à travers na nenga magie bato bazolanda biso mutu nyonso oyo azo vivre na mokili psychologie na ye zo sala ayebi ndenge makambo ezotambolela na Kinshasa to na mokili donc à propos ya mystère côté ya ba mission chrétien ndenge bobengaka wana mutu nyonso ayebi et puis ba comment voir même ko belela ba kombo oyo biso to belela na banzembo na bango pona relaxa ete nguya na biso eza makasi donc yango wana loko na ko loba na kotanga kombo ya mutu te kasi na sika oyo. Très bien, Maître Ngunza, je pense que les téléspectateurs nous sont là. Cette émission va faire plaisir. Mingi Bongo, na Jojo, Jelonox, moi c'est à Pembe, Jessica Kadangi, Rythme Show, moi c'est Kolo Mobali, Natacha Ilangala, Dorcas Monisho, Jiamanda Monisho, Bobongo, Minakatia France, Ado Jabi, dans quelques jours, tout le monde a la minute. Grand maître métaphysique, professeur Ngunza, vous voyez que ça a bassé, vous mettez la pour nos bottes. Oui. Parce que nous sommes 10 ans de mariage à Obotati. Est-ce que vous avez un bon ça? Ebele. Est-ce que bana bazama bana solo? Ebele bana. La plupart bino bana bopesa rabat parce que la kamala moi bimina forme moko boye a maile kokate po bana ba otuma la voie normalité. Voie normale na voie normale te mususu ayaki bien na mokili mais quand na mokili kaka ba compliqué lo lenge ba compliqué na mokili azape na nguya soki amondi ngai nguya ezali pe ya kozwisa kaka solution na mokili nyonso ezobebela kaka na mokili ezobongela na mokili lo ona koloba ebele mutu mususu ozana sorcellerie na famille na bino ozana moi étoile moko bazotala ke na étoile na yeso ki parfois aboti akozala na nguya moko boye na kati ya famille parfois sur ba fruits oyo ya kobimisa na to kanga enzela oyo ye oyo soki ndeka zwa libala malunga boye soki azobota akozala na ba avantage mingi po ba ina na libala photo kange mabota parfois papa koloto papa leki mama moko boye azana sorcellerie familiale nde yo mabota alors yo pe na manque ya connaissance ozoye bate comment okoki kotambolela pour porter solution ya makambo na yo alors makambo mystère bato belé bazana ngo mais makambo sous eza na dimension lokola escalier ndenge zaleli alors moi na moko ya première primaire okopesa ye exercice ya bana 6e primaire te et ça vraiment impraticable pour à répondre à nango alors ngunza professeur naza awa naza bien naza professeur naza awa pona ko pesa ba solution ba problème batu bazana ngo tant ça peu spirituel yango naza ngunza professeur bon kingunza eza ya biso nyonso surtout batu autres zala na royaume Congo même yo za ngunza mais manque ya connaissance ndezo sala que parfois oyeba te aux ngunza mutu nyonso aza ngunza parce que ngana za ngunza professeur donc nous avons enseigné mystère
nazo enseigner ba religion o mutu parfois que on a la religion christianisme soko ye na ko expliquer yo nini o ezolo ba na christianisme pourquoi na christianisme makambo na bino eza boye ba histoire soki bino ndenge bolo ba bible ba histoire mutu o mususu ba mususu na bible ba ko tsa ba ngote ba mususu na bible ba ko tsa ba ngote mais asala ba histoire ko leka ba to ba ko tsa na bible lokola jida na bible azate mais ba histoire Judas sala na Bible na Bible soki na histoire wana c'est que faut Judas mutaza na histoire rebelle mais eloko kolobezali na zangunza professeur ngunza pardon na katio maloba mo muke soki sukoza na ba famille ba Holanda osiko ba famille muza na sorcellerie ba kufa pamba est-ce que yo ça prêt ya aussi ça kindoki na kata famille naza prêt ya kosilisa kindoki donc de naza boye sipendoki naza prêt ya kosilisa kindoki na bimisi pendoki na kata famille ba tu atiko kufa naza na ba témoignage o ezake mbala sima soki na émission mususu na koyana ba preuve d'accord ba Holanda osiko ba tu ba famille na bango kindoki bebisa ba makasi ba tumsu na poto ba somona clarté ba ndoki ba kanga bango donc clair état molate tant que maître spirituel au sala rapport à les créateurs ndenge zolo ba wana pesa adresse na yo pesa numéro place ni bako kota bon adresse na ngoza na Congo central na Luozi na Kaimpindi ba oyo ba yebi mboka bon nazaka souvent kotambola na kendaka tina bangola donc ba naza vraiment mutu oyo na bimaka pona ko kende ko salisa batu alors numéro oyo mutu akoyi kozwila ngai ezakaka 085 donc plus 243 85 20 34 862 wana ozwingunja professeur direct na WhatsApp na appel normal nyonso téléphone na ngai le kakanga makate. Très bien maître Ngunza, ba téléspectateurs ba diaspora africain ou congolais ou angolais ou congolais en face ba tala biso sikoyo est-ce que ce mouton na poto asala ba démarche mikanda est-ce que vous sala peut travailler mon pona zo mikanda na nyonso oyo eza posa ya moto na musuni na molimo solution ezali nyonso eza posa ya moto na musuni na molimo solution ezali moto nyonso oyo surtout batu bazolela partout dans le monde ba portefeuille du bonheur ba portefeuille magique o nyonso azana souci nango ngai ngunja professeur eza simple pour retrouver yango soko contacter ngai. OK d'accord donc comme vraiment ko chiter na kati ya émission na biso les professeurs Ngunza en tout cas très heureux ya koyambo na kati ya plateau oyo même tobeka mo kufungula moi synthèse amke apparemment c'est comme si vous avez makamso so bomela biso si fona tourner yango lelo oyo batebele bakona batu ba prière surtout yo lo biloko oyo elo ni éprouver bato oyo ko ndimisa to ki yo o traitaka o bikisaka elo no ko laksaka bato ba comprendre que yo ça maître spirituel. Alors mokili mobimba na oyebisa bango solution ezana ote parfois yo zana posa na laksa batu lelo solution ekozalaka na o nyonso akozala na problème soka zwi solution mais lokola naza liboso ya batu na mokili na kolakisa bango oyo nazali naza na livraison de porte-monnaie magique oyo eza livraison de porte-monnaie magique yango la livraison de porte-monnaie magique photo mona bi olakisa yango yo livraison de porte-monnaie magique. On peut ça battre porte-monnaie magique. Porte-monnaie munene. Oh eza livraison. Livraison. Livraison de porte-monnaie magique. Mutu nyonso oyo azana posa ya kozwa quelque chose porte-monnaie magique ezali oyo $100 000 par jour, $2,000 par jour, 3,000, 4,000, 5,000. Avec quelles conditions? Alors yango na lobeke condition ezate kondima ya moto kaka ndeko bikisa ye obike biso bon ngaza chrétien ngana ndimela Yesu Christ matwa tala ngai to yango na mission biso to obike sata na pesa ya ofilete si photo lobamo yo pesa moto porte-monnaie magique retour ezate porte-monnaie magique eza bambongo oyo te ono parfois nguma ko banda ko ya ko sanzela yo eza bambongo oyo bazo retirer na ba banque oyo eza keno
Vous en avez quelque chose. Moutouna moutou déjà, ndenge ba bongise la mokili. Moutounion so azana bonheur. Alors bonheur na yo parfois nanu ekomi proche te. Na porte-monnaie magique, bazo ki ndeka kozwila yo yango oyela ga yo. Ezaka suyer na yo moko. Donc ezana condition te o boma moutou zongsa bo soki boma moutou fona loba awa. Faut loba ba soki boma moutou fona loba tangisa makila fo na loba. Neti ngai boye na bomaka batu na tangisaka makila pona kopesa batu ba solution ya sans condition. Na famille no boma da batu combien? Donc ceux qui n'a pas dit que le nombre ya batu na boma ou ta nazaki na libomo c'est un peu difficile. On à l'aise au boma no batu. Naza très à l'aise. Wasiko kindoki no lobi ke oza kindoki ndenge mundela sala rabanini yo siko na ndenge ya kindoki na yo oza nango ya batikelo héritier ya famille. So sala pona ko inventer eloko moko. Alors ngai naza juste na ko porter les bateaux ba guérison ba solution na ba problème na bango ba différentes sortes de problèmes yango wana sorcellerie o naza nango quel que soit problème nyonso za nango o te biso na famille na biso to balaka te ata mobali so balisa bato combien? Non, on a su expliquer, mais tu vas trop. Donc, tu n'as pas expliquer ma cambouana, tu reçois tant dans l'émission, tu reçois 5 jours. Oui. Bon, d'accord. Donc, comme vraiment na souka, il y a une émission na biso. Oui que ba kiné beba bata tembe. Ba yo que lobi na o bien, mais ba mono la kisipe livraison ya porte-monnaie magique na o. Mais Congolais nga mo na tama extrait pour bata tembe ba ramini. Ezaka ki mutu nyonso na mutoki na yende akobuka. O mutoki na ngamo ko ya. Mutoki na mo. Awa eloko ezate. Sana awa eloko ezate. Lokola na mutoki ndeko buka o mutoki na ngamoko. L'ouverture comme fermeture sur la temple tabernacle sur 6666 esprits intéressants général des cimetières des Boko tombeau rouge ouvre-toi. Je vais sur le temple tabernacle. Rouge ouvre-toi. Tombeau rouge ouvre-toi. Bon, on a kimé ma plateau muké pona ko banga makambo. Motoki na yo yango esali makambo. Mbongo oyo ezana mbongo akokima te franc congolais mbongo solo ezaki papier mouchoir mbongo eza mbongo akokima te eza franc congolais yango simba ngona te ngana osimba te ngana osimba te osimba te mo osimba mbongo eza franc congolais na zana RDC yango bandeko nyonso boza libanda ya mboka bomoni mbongo ya Congo partout oyo zali soko za na posa ya porte-monnaie magique okozwa monnaie ya mboka na bino partout mutu azali soko za na posa ya porte-monnaie okozwa monnaie ya mboka na bino maître Ngonta je pense que ba téléspectateur bola na biso misu bandimi misu pe bandimi te po batate be ba kaka to moni livraison ya porte-monnaie magique au tche papier mouchoir et bimino so ba 500 francs ya sika yango pe ko ba dollar appellation na demande nde kosala mutu azwa oyo yaza nango posa soki yo oza na posa ya dollar ngai soki nasala appellation ya demande na yo nde okozwa dollar soki oza na posa ya franc CFA ngai soki nasali appellation ya demande na yo okozwa franc CFA oza na posa ya euro ngai soki nasali appellation ya demande na yo nde okozwa euro oza na posa ya livre sterling ngai soki nasali appellation ya demande na yo nde okozwa livre sterling oza na posa ya kwanza ngai soki nasali demande ya nasali appellation ya demande na yo okozwa kwanza donc yango eloko oyo nakoyebisa bato nyonso balandi ngai naza vraiment ngunza professeur mutu nyonso oyo aza na ba difficulté eza na bato
ba témoigner à ma bé pour écouter na solution té aza blessé parfois na likambo moko boye aluka ki mamona gité hein photocopie ba sala rango pour originaliser la ki ba machine à photocopie ba sala pour originaliser la ki alors ndenge biso za ba original ba photocopie na biso bazali bango bazole lisabatu bazo pesa batu ba solution té nde ezo fingisa batu nyonso. Très bien. Ah, to komi na suka. Je pense que les téléspectateurs bolandi biso na bokebi o bolinga émission to lobele yango. Émission to lobele yango za émission to lobaka makambo tali nga makambo tali yo makambo tali maître. Maître to mono bimisi mbongo to komi na suka. Mot de la fin pour na ba téléspectateurs na sino bolanda yo bande kono ba congolais o bazala ba problème ba bolanda yo. Rapidement na moi quelques mots te poto mettre close na émission. Ngana koyebisa bato nyonso bazolanda ngai J'tois na lobana na mnoka papa ya ndambo pour na zala rapé na Angola. OK. J'tois qui vos serments quando que pessoa tem problema deve me ligar au numéro plus 243 80 85 20 34 86 et 10 et 12 Muto nyonso azana posa ya solution kati na makambo oyo ezotungisa ye awa ezana ba distinguer makambo te nazo pona makambo oyo na oyo te oyo nyonso ezotungisa yo oyo nyonso ezotungisa yo soki obengi ngunza professeur na numéro oyo ezali plus 243 85 20 34 862 okozwa solution ya ba problème na yo nyonso. Alors bandeko nyonso oyo bazali banda ya mboka na zawana pona kopesa solution même na musika donc mupepe zaka moko mupepe zaka moko mupepe ezaka moko mupepe zaka moko même yo za na Brazzaville nanga na za na Kinshasa tozopema ka mupepe moko. Très bien, téléspectateurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Allez-y comprendre, on était avec les professeurs Ngunza, maître métaphysique, Bomoni, ba propos tenez à engagé kaye, à l'obi au faya le balango, bateau bamoni intéressé bango, bateau bamoni baza pour, bateau baza contre, bolokaye. Numéro na yangwana et ça, qu'on s'affichait la bande de l'écran nabiso, to comme une sous émission, on européen ça, moi quelqu'un beauté, na yemoko, masalangai, togesh, tout, pour la première fois na boakayo, Ase Kalombo, DJ Anatomix, DJ ya swag, DJ propre. Master Langai, les grands photographes, petit Langa Deo. Mon ami privé Tony Issa, Tony Rissassi, Tonton Mamba, Dr Bailo, Naloba Sounin. Ce que monsieur Pessi Passi, ce que monsieur Pessi Bino Sengo, beaucoup mais la biso, bossa la basse injection, ba reproche Nabino, et surtout ce que mon au tali intéressé yo, que bossa la té, au crocheté. Moi j'aime et ça la bien, mettez baba au liker. Opération abonnement. To continuer quand on continuer et ça qui to combiner. Image ça qui to bon na bokasi bo ya Christian Soumaïl m'a beaucoup entrepris les grands réalisateurs. Alors ba soni Christian. Chikicha, 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 cha cha.